Bandeko na ngai napesi bino mbote na kombo na Yesu Masia mwana Nzambe na bomoi. Ngai lisusu mama Deli na kopata Yesu makambo oyo Nzambe atalisaki ngai, makambo Nzambe alobaki na nga, makambo nakutanaka nango, experience oyo nga nakutanaka nango na Nzambe na biso. Yango wana nalingi na partage yango lelo na bandeko nyonso oyo bozolanda nga, tobondela po ete Ekolo azala na biso na video oyo nazosala. Tobondeli na kombo ya Tata pe ya Mwana pe ya Molimo Santu. Nzambe na bomoi, Nzambe abikamo, Nzambe mpuntulendo, Nzambe bakoko na biso, topamboli yo, tokumisi yo, tonetoli yo. Ngai na bandeko nyonso oyo bakolanda video oyo topesi yo merci mpona souffle de vie oyo toza nango. Yo nde moto ozobatela biso, ozobundela biso ntango nyonso etumba butu mpe na moi. Yango toza lisu na bomoi. Ekolo kumama, sanjolama, netolama na yo papa. Napesi tan oyo nyonso na maboko na yo Kolo, oyo nazosala video oyo Molimo Santu zala na nga, zala na nga. Pe ndeko moko na moko akolanda video oyo papa, esunga moko na moko le bakoyoka yango, bazwa implice na bomoi na bango oyo ekouta epai na yo. Na telemeli oyo nyonso ekoderange nga na ntango oyo eza mosika na nga na kombo na Yesu Masia. Pe bandeko nyonso oyo bakolanda video oyo papa, leri ekokuta mutu na problème moko oyo aza nango papa, loboko no eza likolo na moko na kombo na Yesu pe na nguya na Molimo Santu. Na bondeli bongo na kombo ya Tata, Mwana pe ya Molimo Santu. Amen. Bandeko na ngai napesi bino merci ba o nyonso bolandaka ngai, bozwaka temps na bino mpona kolanda ngai na ba video nyonso nasalaka, pe ba video nyonso oyo tolekisa ana Adeline TV. En tout cas Nzambe amona bino na temps na bino oyo bopesaka biso. Nzambe amona bino vraiment. Napesi pe merci na ba commentaire oyo bato bozotia ba commentaire na ba video. En tout cas Nzambe amona moko na moko, bato ebele poser ba question, na ko répondre pe na ba question na kozwa temps na nga na répondre pe na ba question oyo bato ba poser wana. Nzambe amona moko na moko. Na loba eloko moko na bandeko nyonso oyo bazotindela nga ba audio, bato nyonso surtout ba oyo bozotinda ba sujet de prière na bino, ba oyo bozopesa ba requête de prière. Donc Nzambe eloko nini eyaki kosalama, na remakaki omona muntu ta mosu aza maladi, aza na problème mo makasi, atindi sujet de prière ne mama Deline bondela mpona ngai, na pasi mande nalia nazokoka kotelema te banda lobi position likambo boye. Mais nga na oya kozwa ngo nazwi na atindi na yango, mais tellement naza na ba audio ebele na bandaka koyoka no ba oya kala nazomata tina oya koma na oya ba oyo wana. Donc na oya koma na ngota mosusu omona une semaine après, ozomona une semaine après omona nga mona oyeba te situation mutango eza ndenge nini to esukaki ndenge nini. En tout cas donc ebande kosala vraiment bien te mutu atindi sujet de prière naza maladi makasi ana posa to bondela pona ye. Mais donc eye kokoma na ye kozwa ngo après une semaine. Donc po ba message eza tellement ebele na kobandaka na se nazomata tina oya kokoma na message oyo ndeko wana tindi. Nde yango sikoyo nayaki koraisonne yango, soki tozobondela, soki nazobondela tobondela, en tout cas nakoma kobondela ke Nzambe bato nyonso oyo batindi ba sujet de prière, oyo batindi ba requête de prière na bango na WhatsApp. En tout cas Nzambe mona moko na moko, na transférer yango ka mbala moko pa na yo, po nga nazo comprendre, nazo koka te koyoka ba message wana nyonso. Mais Kolo yo o monaka déjà le mutu azotinda sujet de prière na ye, yo monaki pe nazotinda yango mbala moko epai na yo avant ke nga na yo kongo bandeko na nga. Nzambe na biso asalaka te Nzambe asalaka. Nzambe asalaka oyo na ndengo tokoki ko imaginer te.
dole makanisi ezwaki nga ka bongo le nakomi kobondela so nazobondela mpona basija bato tellement bato baleki ebele mona bika nzambe mutu nyonso oyo atindaki sujet de prière na ye oyo ngana nayoki mpe yango te oyo ngana nayoki mpe yango te papa napesi ye na maboko na yo bao baza maladi bikisa bao baza bitumba bunde bao baza do nakoloba kaka bongo bandeko na nga elekai mikolo mingi te nde na bandi kosambela bongo elekai mikolo mingi te naye kozwa ba audio ya bato bandeko te napambolaki nzambe nabaki nzambe azali epi asalaka donc bato batindeli nga baaudio donc ezaki na eka donc ata ya 4 jours nazwi baaudio ya bato ata 4 ou 5 personnes donc bazoloba na nga mama Deline natindaki message na nga nazalaki na problème boye nalingaki osunga nga natinda audio na nga naremaka mokolo kaka natindaki audio na nga mokolo nga nayokaki bien mokolo kaka nga natindaki audio na nga pa na yo natindaki sujet na nga ya prière pa na yo mokolo kaka nga mpe namonaki likambo wana echangeaki en tout cas naye kocomprendre te nzambe ayokaka prière na biso nzambe ayokaka prière yango ndeko nyonso oyo tindelanga audio tindelinga audio nzambe mama Deline ede nga na prière naza na situation boye en tout cas yeba nka mokolo ka yo otiaki audio wana yeba yango nga sina matisaki on mpe pa nzambe sina transférant mbala mo sanke nga nayoka ngo naoyebisa bino likambo wana ezali naza na batémoignage naza na bato mama Deline ta mosusu mutu mosusu kutu omona yoki audio na ye etindi nabenga ye mpo ndenge abeti situation ndenge abi te nabenga ye le nazoluka nabenga mutu wana bi mama Deline en tout cas ka mokolo natindaka sujet wana nga nakanisa ye bobondela ye mpo na nga me naye kotala na ye monake nzoka otala na okutu message yango te me eloko na remarke kaka na souffra ntango molai me le natindaki ka audio wana en tout cas nazwaki kimia yango ndeko nyonso oyo ozotindela nga audio ya kotinda basujet de prière zala na kondima nga mpe nazobondela ata nao nayoki yango te si na transférant pa kolo epi akosala mpe azosala en tout cas nzambe amona moko na moko bato mpe bazotémoigne bazocontinue kotémoigne bamessage baprière oyo totia na YouTube bato mosusu babi bazosambela kaka nango oyo totikaki wana na YouTube ti lelo en tout cas ezosala bazosanti mpe loboko ya nzambe azwa lokumu mpo nango merci na bandeko nyonso oyo toza elongo en tout cas nzambe azala na biso ekomi na temps oyo nzambe akokabula bane naokosa bino te na baverité bolimbisi en tout cas nzambe akokabola bana na ye tokomi na temps oyo aosangisa biso lisusu te aokabola biso eza ya solo mpe aokabola biso tosangana ye tokanisa ye toza ensemble tozalaki na biso ensemble te ozomona tozalaki na biso bato na papa na bango bato na banzambe na bango banzambe baza tala ebele ozomona siko nga mama Deline nzambe na nga nzamba mpungutulendo Alléluia nzambe azwa lokumu makasi yango na lelo na kopartage makambo oyo nga nakutana nango ezalaka période moko boye en tout cas bandeko te makambo spirituel ezali oyo tokoki koimagine te période moko boye na ezalaki 2014 nga nazalaki na Angleterre na bandaki kwa kosomba biloko na France awa 2013-2014 nazwa kosomba biloko na France na 3 nde kosomba mingi ba Adidas ba Nike ba basket surtout oyo ya bakombo ndeti ba Adidas ba Nike ba biloko wana yona bandeki kosomba nazokende nango na Angleterre nazotiango na internet nazokoteka na site moko babengaka eBay na eBay na bandeki koteka na eBay
nazo somba biloko awa nazo kende nango nazo tia na eBay nazo teka na ngango kaka na internet bino mo boyebi kaka ndenge eza kozo beta no pe kayu mais lokwa pe musana nde ko sa to nde ko zo moko ba 4 jours osali te ezaki ko permettre nga na 4 jours wana na kimi mbangu na France awa na ke na 3 na province ya 3 donc esika na bande ko ke somba biloko na nga ya koteka kuna na bande ko sa commerce na nga bongo vraiment ezaki kotambola très bien ezaki nango ça va quand même ezaki quand même bien bande kotambola bien nde nazo sala bon na koya na nga na bisi na nga butu nazwi bisi na ye nasombi biloko na nga na ke nango pe kuna na butu wana kaka na zongi na ke pe wana na bandi kotia pe na internet en tout cas bandai kotekama bien ezaki kozala na problème moko te po badidas wana ezaki original bandai ke ezaki original biloko na nde kosomba ezalaki original nde nazoteka wana site wana ya eBay donc ezaki na problème moko te ala après kaka nde biso tozalaka sope sope ezalaka koloka sope nini nayebi na nga te naye kokende Turquie bandeko na nga naye kokende Turquie le nake Turquie nake so mona banina baka babenga oni basoulier mwa ba western kuna basala yango ya bakopi me bandosala yango kitoko bato bainda Turquie bayebi basoulier wana ya western mais bande kosala yango propre bien okanisaka original nde nakomi nasombaki yango pe nasombi pe biloko pe kuna na Turquie na ye nango bandeko na nga na site wana déjà condition ezalaka ke okoteka biloko ya foteka original mais moko eloko afo bande koleka nango ndeti nga biloko ebele na somba le wana tozo kolata nde na koloba na somba biloko ebele na site wana ezaki nango ya faux mais ba copie nzambela biloko ya copie na nde kosomba na mais yo motalaka batie eloko ya sika ndeti dose gabana batiango ya sika bodiongo ya sika batiango exemple na 30 euros babik eza ya sika yo mo faut comprendre que eza nango original te nga pe na ndo kosomba na nga biloko bongo ezaki nango koleka pe eloko pe ye oyebi ke eza nango original te mais osombi nango kaka po sepe nango moni yango bien donc c'est ça donc na bande kosomba siko yango nga pe nazwaki idele na kende Turquie nga pe na kosomba biloko na nga na teka awa na prix assez mutu osomba ngo ko comprendre kaka eza na po na site wana bande koboya ezala copie mais soko bofundi na opete ndeti osombi eloko yokanisi eza original soko ofundi ke atekeli nga kopi nde mabe bakokata omwe oteka su biloko kuna eza te nga siko le na ye pe na biloko wana bandeko na nga natiaki na internet natie ba western na internet wana talaka western oteka ngo na bosani ba prix nango mais je ko ezaki ba 200 euros ya sika na 200 euros ezalaka te mutu fa yebaka okomi ya sika 200 euros na tie ba photo wana kitoko mutu faut comprendre que eza nango ya faux ozomona po bako ya sika bako oteka ona 200 euros te nde mutu moko azaka na Londres na yebi na pete so munde to mutu mwindo na yebi te nde akomeli ngai ke aza na posa wana nga na majesté ye na Londres akomeli nga bia aza na posa azwa mibale na 350 nde ezaki bongo azwa mibale na 350 na posa azwa mibale na 350 nga pe na bi problème te pesa nde mutu wana apesi pe mbongo na ye azwi soulier azwi basoulier mibale na tindeli ye na poste wana na tieli yango ekei na adresse na ye bandeko na ngai après ka mutu wana lere azwi basoulier wana après kokomela nga ke basoulier na yo eza original te eza ya faux eza original te eza ya faux nga nakomeli nga bi bongo na prix wana
yo kanisi original ekoza na prix wana lobi na nga ntuka nga nakanisaki eza original mais nazongo nake nango baverifie babi ke eza original te eza copie yango wana fo zongisela nga mbongo na nga nazongisela o basulie na yo nga bi ok problème te zongisa mais yo moto kofuta mbongo ya fret oyo oyo nga natinde oyo yo moko moto ofuta mbongo ya fret abi oyo ozongisela eloko abi problème te na ofuta mbongo ya fret oyo na ozongisela eloko fret nango jeko ezalaki fo ya so na bosani te fo ya ba 6 euro 7 euro boye abi na kofuta na nga ok problème ya te nga abi zongisa so ozongisa yango eye nga na ozongisela mbongo bandeko na ngai nde ekokoma mwa mbala yango azongiseli nga mpe basulie wana azongiseli nga basulie na nga mibale nazwi mpe basulie wana sikoyo lei azongisi basulie wana eye adapres namona ibe ekomeli nga ke oza na mutu moko awa areklame azozongisa basulie epuis yo ozongisa mbongo na ye nga mpe na bi problème te nazozongisa nde mbala moko ibe ayi kokomela nga lisusu ke ibe eza site oyo na ndoi kotekela bayi kokomela nga lisusu babi ke kozongisa mbongo wana te po abuki mibeko atosi te mibeko nini atosi te ye lere ayebisi ngai nazongisa mbongo azongisa basulie fale tosuka na kaka biso mibale ye sikoyo ayebisi lisusu na ibe ikuna ke alingi azozongisa basulie nga nazongisa mbongo nde ibe sikoyo basengaki ye azongisa yango epuis atindela bango facture wana askane facture wana atindela bango nde ye mpe lere askane facture récit récit oyo batindela biloko le asali récit wana atindeli bango nde na ibe wana bayi komona ke jour oyo ye akontataki bango ke azozongisa eloko asepeli nango te jour wana ezalaki ye sa mizongiseli eloko na lwa sikoyo ya kozongisa eloko na ebay ezalaka yo avozongisa eloko fo yebisa nanu bango ke nazozongisa eloko alapres bango baakorde ozongisa eloko wana alende sikoyo yo ozwi eloko ozongisi sikoyo ye azongisaki bien avant donc dati oyo ye azongisaki na dati oyo ye ayebisaki bango ke azozongisa eloko ezalaki avant ke ye ayebisa bango nde esika ibe ekomeli nga ke kozongisa lisusu kozongisela ye mbongo wana te po abuki mibeko te azongiselaki yo eloko avant kozongisela ye lisusu mbongo te nde ibe elere ekomeli nga bongo nga mpe nakomeli ye ke tala message ibe etindeli ngai ibe elobi na nga ke nazongisela yo mbongo te po obuki mibeko na bango otosi mibeko te nde ye alobi na nga me yo oyebi ke ozwi quand même basulie na yo nga na bi wi nazwi basulie na nga bi me soki yo ozwi basulie na yo koma yo kozongisela nga mbongo te yo ozongisela nga ka mbongo na nga lekisela nga ka na PayPal na ngai olekiseli nga mbongo na nga eza na problème te nga mpe nakomeli nga bi nga sikoyo so nazongiseli yo mbongo na PayPal na yo donc eza lokwa tosalaki business nga na yo na kati ya site na eBay na kati ya site mais le nga sikoyo nazozongisela yo mbongo nazozongisa yango en dehors ya site sikoyo soki yo okosala mpe recours na site wana le osala recours alele sikoyo bango baloba na nga nazongisa mbongo fu nazongisa mbongo na kati ya eBay sikoyo le bango bakomona ke nga sikoyo nazongiseli yo mbongo bien avant ekozala mabe ekozala bien te wana nga ekosala nga mabe makasi nde sikoyo ya lobi na nga ke nakotikala kosala yango te yo ozongisela nga ka mbongo na nga ngai nakosala recours te na eBay ke nasenga lisusu mbongo deux fois na osala yango te nga mpe nayebisaki nga na bi eloko nini ezokoasire nga ke yo osala yango te mpo normalement tozosali na yo nga na yo business na kati ya site oyo il faut site oyo bayeba ke
ngai nazongiseli yo mbongo so nga mpe mona osala bongo mpo ke ye aloba ke nazongisele ka basulie wana nandosala mpe bongo mpo lokwa bango balobi ke nga nazongisele su mbongo te seke nge loba ke ye mpe nazongisele basulie na ye donc normalement ye fa aloba si c'est comme ça pesanga ka basulie wana me ye mpe aboyi basulie ka na motema moko alingi ka nga nazongisela ye mbongo nga mpe na bi en dehors ya site internet oyo totekelaka biloko ngai nazongisela yo mbongo te makambo ezalaki ndenge wana bandeko na ngai nzambe asunga biso te nzambe nde après ekoleka nango wana nde ezalaki so eleki ta mosusu 2 jours 3 jours akomeli nga mbongo na ngai ozongisa to kozongisa te basulie na yo ozwi basulie pourkui ozolinga kozongisela nga mbongo na ngai te ondimaki deja ke so atuni nga ozwa basulie nga biwi nazwaki mais pourkui ozolinga ozongisela nga mbongo te nga nayebise mpo ibe elobi na nga nazongisa te yabi me yo olingi kaka obeneficie na basulie oyo ozwi na mbongo na ngai olingi nyonso yo ozwa yango mais conscience no fo esala ke ozongisela nga mbongo na ngai ke ozwi basulie na yo nga mpe omwa nga nayebisi nga na binga fosala ka reku na eBay timko eBay ekoloba na nga ke napesa yo mbongo nde na opesa yo mbongo bamoi alobi te eBay isi baboyi na bango nga baza mpe balingi kutu mpe reku te baboyi babika na buki mibeko me ngai eza kasi ko nga no nde futa osola toyokana ozongisela nga mbongo bandeko na ngai ole nazwaka mbongo bato nazongisa nga nasalaki vraiment manœuvre moko makasi etombaki mpe ke malgré ça nazalaki mpe ondie na mbongo mpe nanu te ya kozongisele mpo nga si natekaki eloko si nasali bambongo na nga makambo mosusu nazalaki mpe na mbongo si place te ya kozongisa ye yango mpe namoni mpe occasion wana mpe ezalaki kaka bien mpo basulia nazwaki ona ekodefisa yango na bato liboso kuna natikaki ona defisaki kuna te natikaki ona ta mosu akolobaki napesi kaka kasi basulia yango nde ale azoloba mpe bongo te nde bandeko na ngai tofandi eleki nango mpe 1 mois ezalaki kaka soki eleki ba 3 jours 4 jours akomeli nga mbongo na ngai ye mona suki ka bongo mbongo na ngai maimani andokoma na anglais to andokoma na anglais mona komika mbongo na ngai donc opesa to opesa te do azali ka bongo bandeko na ngai ekoleka 2 mois eleki 2 mois napesaka mbongo wana te moku na bosani na bosani nanga kutu ke na mbonga bato oyo nazongisa te ngaka nde nayebisaki akende ka na ibe asala reku nazelaka kaka ibe ekomelanga ke zongisa mbongo wana sikoyo nde bandeko na ngai nafanda nanga nabosana kutu na kipasu te mokolo mosusu boye nabondeli kobondela nabondeli kale na osisa kobondela na oka nzambe oloba na nga na litoi nzambe alobi na nga Adeline zongisa mbongo ya mutu oyo ya basulie abi na kutuki Adeline zongisa mbongo bato ngabi mbongo bato mbongo nini abi mbongo ya mutu basulie zongisa yango ngana bia bon na ozongisa eleki nango ndi na epsi papa Dide ngabi papa Dide le na ndo bondela nzambe azoloba na nga nazongisa mbongo bato ya basulie bamuye palobi kasi yo mpe na mutu basulie mpe no bosila na te ngai bien tuka ngai na bangaka soki napesi ye mbongo eke ye asali recours ibele baloba na nga napesi mbongo baoza na posa napesa su mbongo na kati ya siti bamonake ngai nalekiseli ye mbongo donc en dehors ya siti nazobanga mais komona mpe ndenge ewumeli boye asala ne recours te mpo alobaki mpe ibe eboyi yango ye asala recours bandeko na nga eleki nango malgré nzambe alobaki malgré nzambe alobi mais ngai
na fandi kame na bandeko raisonner kanga nzambe siko nzambe aloba na ndeni bandeko mikolo ngo nazaki na mbongo penza tende na uti ko yebisa bino ya ozongisela pe mutango na Angleterre bando futa biso chaque vendredi de chaque vendredi salaire eleki bandeko nanga soto komika vendredi salaire eleki le nazo bonde la samedi nzamba oloba nanga deli nzongisa mbongo bato elo na remakaki yangwana donc mkola liboso nzamba aloba nanga ezaki vraiment samedi donc mbongo seleki ale nzambe la azoloba no mwe olobake na mbongo te eza te eleki nango nde eleki toyi kokoma su semaine ekolanda lisusu donc na utilize nanga mbongo na babesoin nanga mosusu yanga moko sanke nazwa mbongo bato napesa semaine ekolanda bandeko nazobondela pe lisusu wana ka bafuti biso nazobondela lisusu nzamba lobi nanga Deline zongisa mbongo bato nayebisaki yo zongisa mbongo ya bato oyo ya mutu oyo basulie wana zongisa mbongo na ye zongisa po yesa zongiseli yo basulie zongisa mbongo na ye ngape na bia senye na kozongisa ok eleki nango bandeko nanga na mokutu na komukoloba nzambe pakotaka na makambo oyo akoki ne kokota te donc nga mpe nazoki ibe ekute ya akode nango ngake napesa na ngai lisu mbongo yango te nakotika nango nazela kaka soki ndeni nzambe pa bandika aloba nango deuxième fango nzambe aloba nanga nazongisa mbongo bato bandeko nanga eleki toyei kokoma vendredi mosusu lisusu bafuti nga mpe lisusu salaire nabondeli na silisi kaka kosisa na sisi kobondela bandeko wana mpe na mati na nga na mbetu natie mutu na mbetu mpenza nalala mbala moko nabandi komona vision nde siko nabandi komona vision te ezela pardon namonaki vision na nanu onde avant nanu na mata na mbetu le nazobondela nazomona vision bato moko mibale na porte na biso ya munene porte ya entrée ya munene na porte oyo bato nyonso tokotelaka ya munene kuna nazomona bato moko bazobwaka bapoussière moko ya pembe bazobwaka ngo bazobwaka bapoussière bazoloba bapoussière baobwaka kasi kole na osambela na okompote nga bato bazobwaka bapoussière ebele boye ya pembe na porte na biso ya lupangu mpona nini bato bazobwaka bapoussière bongo mpona nini bato baobwaka bapoussière bongo nde nazobondela ka nazomona yango siko na vision naokontinue prier nazomona ka nazokamwa bato bazobwaka nini nango mpe na porte na biso ya libanda moninga naza na nga na ndako naobonda ma vision ekipaka te bokomona nao partout ozomona bongo wana ezaki nazomona na vision ndile nabondi na silisi ala presiko nantutu na seigneur ilakisi nini eza nini pourquoi bato bazobwaka bapoussière na nino na porte na biso lupangu oyo munene oyo bato nyonso bakotela pourquoi bato bazobwaka bapoussière kuna na comprendre te ilakisi nini nzambe mpe apesa yenga explication te nde na sisi na nga mpe kobondela na mati na mbetu leka na mati na mbetu wana nazokanisaka nga pourquoi namoni bato bazobwaka bapoussière na porte na biso lupango bapoussière yango ya pembe mpenza lokola poudre mpenza esa nini yango bato bazobwaka wana nde mba moko bandeko na ngai na santi mba moko ondire pongi moko ezwinga sikoyo nzamba bandi koloba na nga doki nde nini doki le nzamba bandi koloba na nga sikoyo wana esali sikoyo lokola ndeti mwa pongi moko ezwinga kana makanisi wana nazokanisa pourquoi namoni vision wana nde mwa pongi moko eyibinga mamo nzamba bandi koloba na nga nzamba alobi na nga abia Deline nga mutu nalakisi yo vision wana bato wana oyo bazobwaka bapoussière na porte ya lupango na bino nga nalakisi yo yango nga nabi
Seigneur, pourquoi kasi batu bazo boaka ba pousser na porte le pont na biso? Abina nga Deline, batu wana ba boaka ba poussière na porte le pont na bino. Ngai na yebisaki yo Adeline zongisa mbongo batu. Alobi na yebisaki yo zongisa mbongo ya batu ya sapatu wana. Oboyaki kozongisa, oboyaki kozongisa. Alobi siko, alobi boye. Nzambe nanga Seigneur. Alobi oboyaki kozongisa mbongo ya batu. Yango wana lokwa yo boyi kozongisa mbongo ya batu, tala siko makambo ezokomela yo. Makambo ezokomela yo ezali mutu wana mukolo mbongo wana atindi batu mibale. Abinanga bandeko nanga omoni ata ndoto ata vision nzambe alakisa biso makamso o se salamaki ndako eko lakso ke bayaki babwaki biloko bazongisi boye akolakso pe o ezo salama si place ile ya wana ke na moment o bazo sala boye bazo bwaka biloko bazo sala boye akolakiso pe oyo nanu esalami te me ko salama. Do wana nga azolakisa nga do azolakisa ngai ke batu bakoya kobwaka biloko. Donc nanu babwaki te me nzambe alakisi nga bazobwaka bazoloba. Donc seni o bango bazoya kosala nzambe amilakiseli nga yango bien avant. Nde nzambe bandi koloba na nga bia Adeline na yebisaki yo ozongisa mbongo batu oboyaki kozongisa mbongo wana. Mutu wana azongiseli yo basapatu na yo. Siko yo pozongisela mbongo na ye oboyi kozongisa mbongo na yebisaki ozongisa mbongo batu oboyi kozongisa mbongo wana. Yango na siko tala makambo ezokomela yo. Abi omoni mutu wana asali justice ye moko. Asali justice ye moko atiki ngai na sala justice te. Asali justice na ye moko. Alobi na nga otangaka Bible nga na bi abi na Bible bakoma malédiction sans cause eza na effet moko te. Mais malédiction o eza na cause ezalaka na effet. Adeline malédiction o ezozwa yo o bazobwakela yo eza na cause yango wana ekoza na effet na nzoto na yo. Abi tala ndengo kokoma bandeko na ngai. Non. Seigneur. Abi tala ndengo kokoma batu wana bazana nzela na moma o bazoya kobwakela yo bakisi na porte na bino lupangu wana. Mutu mususu akoki koniatango abi aza na kombo na yo aza na adresse na yo. Donc na nini pe tosalaka totiaka kombo le ozoteka biloko otia kombo na yo et puis okotia adresse na yo quand même po azongiselaki nga yango ti. Donc ayebi adresse na nga. Alobi mutu nyonso akosote na ye biloko wana esala eloko te me yo eza porte ya entrée mutu. Donc nakoki kobima na porte mususu te ka wana. Nzamba alobi mutu mususu akoleka na yango asote yango esa eloko te to aniati yango. Me yo soko niati yango to sote yango esala obefe. Esala obefe. Alobi na nga tala ndenge okoma bandeko na nga nzamba azolakisa nga mutu na ngai. Oh Seigneur, non. Nzamba olakisa nga mutu na ngai kovo et puis bapota moko na mutu okoki ko imaginer te. Bapota na mutu abina nga tala ndenge kokoma Adeline. Na tala boye nazomona nga na kovo na mutu na bapota. Alobi omoni maladi obaya kobwakelo bapota na mutu. Maladi o bazoya kobwakelo bapota na mutu abina nga malédiction o eza na cause eza na effet. Eza na effet. Soki babwakeli yo maladi eke eza na cause te esimba te lokolo ozobondela ekozwa o te. Ate zio ngai nzambe na osala intervention ekolongwa po ozobondela. Mais soki eza na cause ngai nzambe na kosala eloko te.
abi na nga Deline tala nde mutu na yo ekoma namoni mutu na nga na bapota na mutu bandeko don naoka somo don ndenge kutu nazobetela binongo don eleka 2013 ou 2014 mais ndeka nazoloba bona omona yango bapota na mutu na ngai alobi nango moni bapota wana ebanda kosala omukusa makasi ebanda osala mukusa l'air yo olobi kako kwanza boye ebanda osala moto pasi moto makasi moto wana ebanda opelo tina motema pasi douleur makasi alobi nanga Deline okokende na bopital badokter na badokter bakosala baexamen bakomona eloko ezosala o bapota na mutu te abi nanga okotambola bopital na bopital okochange bapays mpona koke koluka traitement mpona bapota na mutu alobi nanga Deline abi nango moni obanda okoka kolata ta periki te ni chapeau ni foulard na mutu okoka te soko otikaki eloko na mutu ebanda osala moto mukuso nde biloko ezota seigneur bato bamabe na mokili oyo bato bamabe na mokili okoki koimagine te bandeko na ngai likolo ya 350 livres likolo ya 350 livres tala mwa mbali wana makambo aninga osala nga bandeko bozo koimagine nzamba alobi na nga Deline okokoka kotia fula na mutu te abi bapota na telme koleka ebele moto ebanda osala baokata okovo baokata osuki okokoma boye kovo boye ale sikoyo boye sikoyo mukusa sikoyo soko kwandi ebandi kosue ebandi osala moto soko otie eloko na mutu ebandi osala lokwa biloko ezotambola na mutu moto okoka te chaleur okokoka te okolingaka kozala wana ozwaka mopepe otambola bongo moni sikoyo ndenge okokoma do olingi sikoyo ozala boye okoma boye bandeko na nga na bandikolo yanga be Seigneur limbisanga ye Seigneur limbisanga nazofuta mbongo bato nazofuta mbongo na kaka siko nazopesa kaka siko bandeko na nga nde nzamba oloba na nga nazobaluka kana okokolamuka te posa kutu nakata makambo ya nzamba oloba na nga nakata ngo napesa ka mbongo bato natika komona vision oyo azolakisa nga mutu na nga na bapota nakata ngo bandeko na nga nazokoka te me mwe pe na lamuka eza te doki azoloba na nga kaka nayebisaki opesa mbongo bato oboyaki nayebisaki mbongo bato pesa oboyaki siko tala ndenge akosala yo tala ndenge akosala yo alobi na nga okokende kotambola bampeyi na bapeyi koluka bapaster oyo bobenga bapaster ya minene soko oyoki kaka ke paster wana kuna azosala miracle yo wana okokende soko oyoki kaka paster boye alobi paster moko ta okoka kobondela mpona yo mpo obika Adeline alobi libiki ekozala te mpo nga Nzambe nakobikisa yo te amina kobikisa yo te mpo ye moko mutu wana asali justice na ye asali justice na ye olatikela ngai Nzambe nasala justice ye apréféré asala justice ye moko aboyi nga nasala justice wana yango wana lokola ye moko asali justice na ye mabe oyo osali ye moko asali justice na ye en tout cas ngai Nzambe moye nabikisa o ekozala te yango na bande koloba noke ezongisa mbongo ya batu mpo nayebi ke malédiction oyo bakobwakela yo ngai Nzambe nakobikisa yango te mpo eza ye moko asali justice mpo na mbongo na ye bandeko na nazaka wana nazobaluka keke Nzambe ekolo limbisa limbisanga nafuta mbongo na ye nafuta mbongo ne nazofuta abina nga nayebisaki yo futa oboya kitala ndenge okoma wana nazomona kaka nga na bapota na mutu na nga na bapota nazomona boye nde alapres aye koyebisa nga boye alobi na nga Deline omoni soki mutu aza na nyonga mutu azoboya kofuta to mutu asali mutu mabe
eke mutu wana alobi kaka atikili yango nga alobi ke nzamba mona yo justice ya nzambe sala mutu wana kaka alobi mbongo na nga penza boyi kofuta nzamba limbisa ye alobi ngai nzambe nasala ya justice nga siko justice na nga nasalaka yango boye wana nzambe azokoansenye nga bandeko nzambe abandi koyebisa nga alobi na nga ndenge ye asalaka alobi boye alobi soki mutu adefi aza na nyonga mutu to asali mutu likambo eke mutu wana aboyi kosala justice ye moko aboyi kosala justice ye moko atikeli yango ngai nzambe nga nzambe nasala justice na ndenge na nga nakoki kosala ke ndeti likamba mbongo bongo lokola ngai lokola bina nga lokola yo fale opesa ye mbongo 350 nga sikoyo soki atikelaki yango nga siko na ngai nasala ndeni ole na ngai nasala na ndenge na nga pese mbongo anga kozwa ata mosusu 350 ana ta fois 3 anga ozwa nga ta fois 350 wana ye alinga ozwa ngo na manière nyonso nga na ngai nasala kaka anga ozwa mbongo na ye me anga ozwa ngo ndenge ezaleli te anga kozwa ngo plus anga kozwa ngo plus kuta ta fois 3 ndenge alobaki akoki kozwa ngo bongo pai na yo oyo boyi kofuta mbongo na ye abi ole de 350 abi nakoki kozwa mbongo ata fois 10 abi nakoki kozwa mbongo ata fois 10 donc comprendre te nazalaki na mbongo mbongo nde naleli yango nde nasali yango donc nzambe alobi eza ngai mpo na nini ozwaki mbongo ya bato nga siko justice na ngai kosala nakoki kokanga eloko donc nakoki kozwa abi sikoyo justice na ngai esalaka ndenge nini natalaka motema ya mutu natalaka ndenge nini mutu wana motema na ye po eza na mutu mususu aza na nyonga mutu me aza na ye na mbongo akofuta te me motema na ye eza na posa motema na ye aza na posa afuta nyongo wana me makoki eza te po afuta nyongo wana soki mokolo nyongo atikili nga moko nasala justice lokola mutu wana aoboya kofuta nyongo na ye nga siko nakosala ndenge nini nalobi nakosala ke mutu wana nakopesa yango ata fois 3 po atikeli nga justice kote oyo mutu wana lokola azangi mbongo nakofongolele porti moko boye azwa mbongo po lokola aza na posa afuta nyongo wana nakofongoleka porti moko azwa mbongo po afuta nyongo wana po afuta nyonga bato ozomona soki peke eke pe nafongoli le porte te me nakosala ye eloko te po nayebi ke aza na susi ya kopesa mbongo wana me mbongo nde makoki nde mutu ezozanga ye abi nga justice na nga nasalaka bongo me ndeti na yo ozoboya kofuta nyongo wana ozozala no na mbongo arapele nga mpenza bilei nyonso yo ozozwa mbongo nga nazorapelaka yo ke futa mbongo ya bato mpo loba na ngai te ke oza na mbongo te nazomona oza na mbongo me ozoboya kopesa mbongo ya bato ozopesa priorité na makambo na yo mosusu osala yango wana ngai nalingaki soki atikilaki ngai na ngai nazwa mbongo wana ata fois 10 na ngai nazwa mbongo wana ata fois 10 abi ngai nasalaka bongo me lokola ye amoni ke justice yango ye moko asala na ye adeside ke abwakela oka maladi wana bapota na mutu alobi olinga kowumela nango bane na bane souffrance na okoumela nango abi ute kolinga owumela azobakisika oke maladi azobwakela otala yango oyo okowumela na maladi oyo okotambola do azoloba lokola ke ekozala mpona tana nao nafuti mbongo te abi azotinda bato wana baza daya na nzela bazouta Londres bazoya awa wana na Manchester bazouta Londres baoya awa mpona kobwakela maladi ozomona epuis maladi wana lere yo ozozwa yango okozala boye azoloba bongo okotambola okebanda koluka bapaster bapeyi na bapeyi oyo koyokaki opaster moko monene aza kuna oyo bobenga bapaster ya minene bazosala miracle okobanda kokende ata bapaster babondeli ndenge nini mpona yo en tout cas okobika te
ngai nzambe nakobikisa yo te po makambo oyo moko sali yango nde mutu wana azongiseli yo lolenge wana alobi na nga po bika ekozala kaka avanga nzambe pardon abi avanga nzambe nabikisa yo ekozala fo oluka mutu wana fo luka mutu wana osenga ye pardon ofuta nyongo na ye ofuta nyongo na ye ou bien ye aloba na yo ke alimbisi yo ndengo boya kofuta ye nyongo na ye ale wana ngai nzambe nakokangola yo mundenge alobaki amina soko Adeline le yo banda kosufrir bongo osufrir okoyeba te alaprès okoya koyeba ke ezalaki mbongo moko boye ya nyonga batu mbonga batu oyo yo ozwaka ya basapatu oya koyeba ngo lero oya oloyeba ngo okoluka mutu wana okomona ye lisusu te okokota na siti oyo ya bino botekela biloko na bino wana okomona ye lisusu te sikoyo ekozala kaka vobika fo luka ye oluka ye osengi ye bolimbisi soit ofuti mbongo na ye nde wana ngai nzambe nakobikisa yo donc avobika fo banda pa na ye avanga nzambe nabikisa fo banda pa na ye obandi pa na ye osengi ye bolimbisi nde ngai ngai nzambe nakokangola yo ndenge alobaki na ngai bandeko na ngai bozomona makambo oyo ezalaka na mokili oyo yango ozomona doki soki mutu oza na nyonga mutu bandeko na ngai sala effort ofuta yango justice ya mutu ye moko oyo asalaka ezaka ya mabe ezaka mabe nzambe le azosala justice na ye ayebi ndenge akosala tala nzambe alobaki na ngai bi soki mutu wana atikaki justice nzambe ye moko asala justice wana anga obenda nga mbongo wana fois 10 donc au lieu de 350 na ngai futa 3500 ozomona nenga futa 3500 malamu kuta ezala bongo tala justice ya nzambe tala kaso bayebi soki nyonga 350 ofuta 3500 oyebi ke okolenga ofuta ngombango mais loko bayebisa biso te bambongo mosu ekendaka biso toyeba te ndoka mbongo bato ozwaka yango nde esalaki ebenda mbongo ata fois combien ozomona nzamba kotala ndenge ni yo ozoboyila kopesa mbongo bato wana oyo odefisa mutu eloko mutu wana futa o te loba kaka nzambe mona ye nzambe akozongisela okoleka kutu oyo wana ya nyongwa mutu wana ozomwa po alobai na ngani nga ozongisela mutu yango fois 3 soki atikaki justice ya nzambe esala me alobi loko atiki justice na nga te ye moko asali justice na ye yango wana maladi ezozwa yo bandeko na nga nazalaki kaka kobaluka nzambe limbisanga nazopesa mbongo na ye nazopesa mbongo mutu oyo kaka siko nazobenga ye mpo napesa mbongo na ye nazalaki kaka bongo bandeko na ngai yango nalingi na partage yango na bino o ndeko mosusu ta mosusu oza na problème moko ozosouffrir tala le passé na yo bondela loba nzambe révélé ngai likambo eza wapi oyo nga nazosouffrir lolenge oyo mpo nzambe soki arévélé soki mutu wana azali osengi pardon ofuti eloko wana ozomona mpo nzambe abina nga basali na nzambe nyonso balingi babondela mpo na ngai enge simba te nga obikisa nga te avant nabika ifo kaka naluka basali na nzambe nyonso bakobondela mpo na yo obika te avant bika ifo kaka oluka mutu wana osengi ye bolimbisi swat ozongiseli ye mbongo na ye nde ngai nzambe nabikisi yo ozomona sikoyo bakozi ya badifficulté mosusu oyo bato baza nango bakozi ya badifficulté mosusu oyo bato baza nango na mokili oyo bozomona baplace ezowuta oyo ta mosusu kutu mpe so nzambe arévélé te okoyebana o te ke ezalaki eloko moko boye yango wana soki oza na problème fo kobondela makasi nzambe arévélé likambo oyo ezowuta wapi kobonda kokota pena mabondeli nzambe atalisa ezowuta wapi mpo soki nzambe atalisi likambo oyo wana okoyeba siko fo ozonga pa mutu bandeko na nga boyebi ke
masumu mosusu tosala na mokili oyo soki oyeka pa nzambe obi nzambe elimbisanga nzambe alimbisi yo mbala moko me masumu mosusu tosalaka esengaka avant nzambe alimbisa yo fo muta mokili nanu alimbisa yo. Naoyebisa bino ya solo nazoyebisa bino ya solo nga nzambe aloba na ngai boye nazoyebisa bino nde naoyebisa bino aloba na nga alobi avant nga nabikisa yo ifo nanu oluki ye osengi ye bolimbisi mutu wana osengi ye bolimbisi pe swati osengi ye bolimbisi andimi oke na limbisi otika noka mbongo yango swati ozongiseli ye mbongo na ye abime na temps wana okoluka ye okomona ye lisusu te okobungisa ye akobunga ya nga nayaki kosinali oke ozongisa mbongo ne bomoni nzambe na biso nzambe apuntulendo le ndenge aza malamu bongo nzambe oyo vraiment nga nayokela soni ya kolobela ye bandeko na nga nzambe aboye penza okozwa ye wapi ozwa ye wapi oyo azosinali o likambo na mabe oyo osali mpo so otali penza boye donc nazozwa na kaka raison ke ibe epekisi me nazaki mutu moko kaka napesi ye mbongo ne me nga natiki na basapatu na mbongo wana ozomona nazoloba kaka donc osanti nazoloba onka na monoko me na kati na nga nazoyeba ke en tout cas normalement faye napesi ka mbongo yango me na monoko boye naoloba bongo sikoyo soki nga napesi ye naoloba papa Didier bonga so napesi ye mbongo sikoyo ye soki ayebisi ibe omoni te ibe akoloba na nga so napesa ye mbongo esa lokwa napesa 2 fois boye bandeko na ngai eza kitoko te vraiment bakomportema ya bongo nzambe asunga biso tosala makambo mosusu tokanisi kaka ezoleka nango ozomona bazalaka 2 personnes bazalaka 2 personnes moko ezalaka natekaka saki moko boye natekaka saki moko boye ya bakombo ka basaki moko bakombo ya kopi me ezalaki kopi mo penza ya original kopi mo penza ya bien natekaka yango bato mosusu eleki na me na ser moko eleka te azongisaka pe ye pa azongisaka abina nazongisele mbongo me nazongisaka ye mbongo pe te nzambe ayebisi nga alobi ke ya saki wana kutu lokola moto anga kipe te ye moko ayebi ndenge osala nayebi te soki asala nini soki azwaka nga mbongo to ndeni nayebi te ozomona nayebi pe te soki nazongisaka su saki mbongo asaki yango to ndenge nini me ezalaka ndenge wana me ya mwana mobali wana non bandeko na ngai yango wana soki oza na problème moko boye ozomona maladi badifficulté moko boye fo kosala akidame yo moko eza te oyebisi mutu ke ona osala akidame boye ata yo moko obandi kokanisa mabe nini nasala na mokili oyo mabe nini nasala na mokili oyo mpenza ekoki komemela nga badifficulté oyo fo kokanisaka yango vraiment fo kokanisa yango makasi mpo bamasumu bamalédiction mosusu eyelaka biso ezata mosusu bapapa na biso basalaki balakeli babi ye loko asali nga boye na bana na ye bazala na problème oyo oyebi eloko wana yo soki oye na yo na nzambe ozobondela nzambe na bosolo nzambe akolongola yango nzambe akolongola mpo bible elobi na biso eza su temps te oyo bapapa balee minu bana balee soki masango bana babukani baminu kuna ozomona donc eza su temps wana te ekomi temps lisumu na nini na mais ezosenga nde na yo ifo yeba nde nzambe mpo olongola yango mpo lelo oyo bamalédiction mosusu oyo ezozwa bato na vie eza bamasumu oyo baparent na biso basalaki bakoko na biso basalaki ezoya ti mpa na biso yango leo ozobonda fo olobaka nzambe limbisa masumu ya bakoko na nga oyo basalaki bakonsekanse ya masumu na bango elongwa kati na bomoi na nga bakonsekanse ya masumu ya baparent na nga bakonsekanse ya masumu ya bakoko na ngai ozomona baparent na oso batambolaki mabe basalaki mabe ebele yebaki mabe ane koya mpa na yo bato mosusu balakela bango mabe le balakeli ye mabe ekokende ntina 4e génération
siko yo pe oza na kati wana donc yango wana faut kobondelaka vraiment nzambe alongola baconséquence wana ya masumu oyo baparent na biso basalaki, masumu oyo bakoko na biso basalaki, basetre na biso basalaki. Il faut kolongola yango vraiment ntina 4e génération, il faut kolongolaka yango vraiment. Donc yango wana nalingi kana partage yango na bino leri ozobondela ta mpona mutu omoni ke situation ezochanger te, ezosagrave fu kotuna nzambe problème eza nini au juste, problème eza nini po mutu ata soki ozobondela oza na maladie wana ezobika te quand même nzambe faut aloba quelque chose, il faut promettre quand même te na kobikisa ye na kosala boyo wana oyebiki nzambe azomona boyo mais soki omoni silence nzambe makasi faut koluka yo moko tala vraiment yango situation na nga ezowuta wapi, faut kobondela osali mpe akidam mpo osengi na nzambe bolimbisi nzambe azoyoka mais eza na masumu mosusu avant nzambe alimbisa ngo il faut mutu oyo salaki mabe wana yende alimbisa yo nde nzambe akolimbisa yo. Ozomona nazaki na mususu témoignage mususu kaka ezokokana na oyo mais wana na osala mpe video mususu mpona expliquer mpenza bien. Ozomona nzambe aza na bino, aza na moko na moko, oza na badifficulté, oza na maladi moko oyo ezokoka kobika te, ozobondela basala nzambe bazoede na bapriere ozokoka kobika te, minganga bameki basali nyonso ezosimba te. Luka oyeba mabe nini oyo osalaki na lepase na yo, eloko nini ekoki kokanga yo, eloko nini so oyebi ke osalaki mabe moko pa mutu moko boye lingaka omikitisa senga ye bolimbisi, senga bongisa kaka lepase na yo, bongisa ngo kaka bon comme ça otala o nzambe aomemela o vraiment. Ozomona yango monaka bato mosusu na vie mpo ngai soki ezalaki nzambe aloba na ngai bongo te, aloba na ngai te, bolimbisi bandeko, soki ezalaki nzambe aloba na ngai bongo te, mbele bandeko na ngai na souffrance wana bapota na mutu oyo elingaki kosala ngai na mutu wana bapota na suka nango elingaki ezalaka ata mosusu ti na ngai nakufa pe. Ozomona ti ta mosusu mpe na ngai nakufa nayebi te na ngai nasala nini na temps wana ti suka wana ngai nakufa lokola nde na ngai nasenga na kaka bolimbisi nzambe elimbisanga na mabe na ngai nyonso, limbisanga boyeboye. Je crois que na ngai namona na bokonzi ya likolo ou bien na ngai namona bokonzi ya likolo te, mais na ngai namona na bokonzi ya likolo mpo ye asali justice déjà, mpo oyo yo so osali justice nzambe otala yango te. Je crois nzambe otala yango te mpo ye afuti nga nayoki deya pasi likolo ya mbongo na ye, nayoki deya pasi na souffrir le na osenga na nzambe elimbisanga akolimbisa na ye nga mabunga na nga nyonso, me mpo akangola sikoyo na eloko wana elingi ezala mwa mpasi do na ngai nakufa na nga mpe nake na nga bokonzi ya likolo. Yango moni bato mosusu baliwa ezoya maladi badifficulté ndenge na ndenge, yango na bandeko totambola na kobanga nzambe. Le yo ozotambola na kobanga nzambe ezaka kobanga nzambe eza nini? Ezaka exemple ndeti nazwi biloko ya bato ndeti nga na ka na nga nde eyaki wana. Le moto azosenga mbongo na ye naza consciente ke nazwaki basapatu wana funa pesa mbongo na ye, le na opesa mbongo nete indirectement na obanga nzambe te. Mutu azotambola na kobanga nzambe soki adefi eloko ya mutu fafuta bandeko nanga. Yo ozotambola na kobanga nzambe odefi biloko ya bato ozofuta te, ozotambola na kobanga nzambe te, otambola na kobanga nzambe te. Tala nga nazalaki kotambola na kobanga nzambe, na otambola na kobanga nzambe na kokima masumu, me nayebaki te ke oyo pe nazosala oyo eza grave kutu koleka kutu, eza grave makasi mpo ezomema nga na lisumu oyo ezaka nzambe te mutu akojuge ngai, me ekomi mutu ye moko azosala justice na ye. Tala esika ngai na ngai nabeba, esika na ngai nabeba yango na bolingo ya nzambe. Yango emoso na bandi ko adore nzambe na nga, na adoraka nzambe na nga. Ozomona
yango wana nga doki te soki na bandi kokumisa nzambe na nga nayebaka ke te naza na nzambe oyo asolo nayebaka ke na nzambe oyo asolo le wana nazomona pasi mokimbanga azobimela nga nazomona nkolo Yesu nazomona basetre na biso namonaka bango le wana ozomona batikaka nga na mabe te batikaka ngai te ozomona nzambe ana atikaki nga na mabe te ayaki koyebisa nga likambo oyo sikoyo nasukisa yango ta na kati mwa ndamu nzambe alimbisa bolimbisi bandeko bolimbisa nga donc esukaki nde nini le kaka na bandi koloba bongo nazoteka ye seigneur kolo tikanga pardon nazongisa naolinga ku komona image te mpo bapota moko non ale mbala moko naye le sikoyo nzambe atiki koloba na nga nde naye kolamuka leka nalamuki nalamuka papa de pisanga telefone nanga we telefone nanga binini nga biza na oyebiso pesa na telefone nazwi na ka telefone nanga bandeko papa nakotaka na kati tata nazongisele na mbongo na ye ya frete oyo atindelaki biloko wana nalekisa mbamo nasala transaction nalekisa mbongo na ye le nalekisi mbongo na ye wana nde mbala moko réponse nini akomelaki nga akomeli nga merci oza mwana mayele alobi na bo alobi nango oza mwana mayele mutango akomeli nga merci namoni mbongo olekiseli nga oza mwana nakomelaki ekutata message te ye mpe atikaki na ye mpe kosenga nga mbongo nde ka azalaki kosengasenga bongo atikaki na ye mpenza periode nasengaka ne te nasi ye moko akamwaki ke mutu oku nasengasenga mbongo apesa te sikoyo le nga nazwi décision kaka nasala na nga na détruire ye tala apesi mbongo donc acomprendre pete elekeli ndeni akomi kaka abi merci namoni mbongo na nga otieli ngai oza mwana mayele abi na nga kaka bongo oza mwana mayele ozomona yango bandeko tozala mayele tolinga banyonga bato te yango wana nayebisaka bino ke na le nasalaka video oyo nayebisaka bino ke nazongisa kutu video yango mpe loko esali boye oyo nayebisaka bino ke tribunal ke bafundaka biso na tribunal ya butu oyo bakendeki kofunda nga na tribunal wana donc nayebisaka bino ke naza na likambo mosusu na koloba yango après donc yango oyo nabongisaka mpona yebisa bino po toevite banyonga bato mpo mutu oyo defie eloko na ye aza capable ya koosala o mabe toza tovivra na ba 75 ba 75 elingi olobake badémon en chair tovivra na bango na mokili oyo donc soki ekutani bato ya bongo vraimen bazala na bango sans pitié akoki kobwakela yo maladi akosala na yo mabe mpo aza na ye sans pitié ndenge aza wana ozomona donc yango wana to éviter banyonga bato soki odefie eloko ya mutu zala si okopesa ozomona soki oza na mbongo te bondela nzambe loba nzambe naa na mbongo te naa na mposa nafuta nyonga bato ta mosusu kaka nzambe aza capable ya kosimba mpe motema ya mutu wana oyo alingi akotela o bonganga akangi mpe motema kaka ye akontrola mitema bato ozomona akosala mpo yo oza na mbongo te mozobondela nzambe naa na mposa nafuta mbongo oyo bandeko na nga nzambe afutelaka bato banyongo ata na babanki na oyebisa bino nzambe afutelaka bato banyongo surtout soki oyebaki te na moma oyo nzambe abi na biso todefa lisu bambongo te ni na babanki todefa te bakredi toevite babiloko bakredi nzambe alobi na biso yango deja yo oyo oyokaki deja message wana napesaki awa message nzambe alobaki todefa babiloko te yo oyo oke kodefa na moma oyo so oyebi ke nzambe apekisi biso kodefa wana mitali yo me banyongo mosusu oyo ozwaka kala bato ebele bakomela nga mama Deline na defa mbongo moko boye kala boye siko na osala ndeni biso tozokende na banyongo wana bobondela nzambe afutela bino banyongo wana bandeko na nga nzambe afutela bino nzambe afutelaka bato banyongo
afutela bato banyongo obondeli obi nzambe nayebaki te ke yo opekisi biso banyongo mais lokwa so opekisi banyongo boye ngai na kodefa lisusu banyongo oyo ya banki te ozomona soki odefi eloko ya motu ozala siri okopesa epi delele ekoki yoka motema mpasi opesa mbongo wana ozomona nayebisa bino makambo ya tribunal obande kofunda bato na tribunal ya butu ozomona donc yango naye koyebisa bino sur oyo en tout cas nzambe asunga moko na moko oyo bokozwa message oyo vraiment esunga bino boluka bato nyonso oza na bango banyongo opesa ozomona nga nzambe asalaki nga ngolu ayebisi ngai ayebisi nga kuta abina nga Deline yango ngai nasepelaki nalingaki te yo babwakela o maladi wana yango nabandaki koyebisa oke futa mbonga bato oboyaki kofuta mbonga bato tala ndenge okokoma tala ndenge kozala tala okotambola okoluka lobiko partout ngai nzambe nakoka kobikisa te ni bamedecin bakobikisa te ngai nzambe nakobikisa te po justice ya moto wana nde moto esali oyo nzambe alobaki na ngai yango wana oyo nzambe abai na ngai yango wana yango komona moto mosusu asambelaka makasi atambola na obanga nzambe me maladi moko ezwi ye abomi nzoto na osambela ye koosila te bato bakoti bagene eprie basambeli mpo na ye ekoka te tie ememi ye na liwa eza bakozi ya biloko boye akozi ya biloko boye likambo oyo yo moko oke koluka oyo yo moko oluki ememeli yo liwa yango wana bandeko oyo bozolanda nga bozala ekenge ata ozangi na obondela kima na banyongo kolinga na okodefa te eza kitoko te bandeko na nga eza kitoko tata moke wana malgré ezalaki teke na defaki mais obimaka ndenge moko so ozwaki mpe eloko ya moto fala opesa moto wana mbongo eza kaka ndenge moko na oyo nga fali nazongisela moto wana mbongo na ye oyo apesaki ngai ya biloko na ye me nazongisaki te nalandi kaka o siti ya eBay elobi na nga ke napesa yo mbongo te yango wana ngai mpe nakopesa yo te sala recours na eBay comme ça eBay akomela nga ke pesa ye sikoyo mbongo ndenga na kozwa na pesi yo ozomona aexplike nga lobi explike nga bina nga ke bakopesa ngai bakopesa nga baboyi nga nasala recours epuis nakosala na nga recours te yo ozongisela nga ka mbongo na nga nakosala recours te ozomona donc c'est ça nzambe aza na biso yango bibelo bina biso tokodefisa mais tokodefa te biso tokodefisa mais biso tokodefa te mpo nga so na defisi moto eloko ata kimi na ye na mbongo na baka nzambe mona ye voma mona ye donc nzambe ozongisela nga fois pa na ye akolongola yango fois donc c'est ça nzambe ayebi ndenge asalaka yango nalukai na partage mpe na bino banda kala na linga na partage na bino me bino boyebi ba message tellement lekebele ezala likambo mosusu na raisonner na partage likambo na bana nzambe ala après na bungisi yango ale na partage likambo mosusu oyo ekoya kaka bongo en tout cas yango na raisonner lelo na partage na bino nzambe mona moko na moko kimia na kombo na Yesu Masiya ezala na bino amen.